Mbote balandi bandeko balandi mbote belé pa ya Serge Lima de Paris ba mbote ne belé ya ngwana mbote belé pa ya DJ Elon Star na bossa ni pété na musika on a bengaka Tabu Fatou top model ba mbote belé pa ya Yemoko ya Laurent Sokoko ouais Akim Prince et Lausanne ba mbote belé ya ngwana Trésor Ngando Patrick Meka Ombre Jaune na bossa ni pété Yemoko Rife Malenga Parigo voilà. Awa toza na Genève, tout à fait na Genève. To kangi moi na mère to sala ba analyse vite fait ya ndenge na biso concernant Cindy Olomide. Cindy Olomide balobi azoya potote bonjour mère. Mama Bena de Genève. Le sac on a yo. Yewana. Alors, Cindy azoya potote ko fait bandi ba poto, tika le kala bango. Passez, monsieur, il n'y a pas de souci. Cindy a pototé, bani. Alors, Tokanga Boni MC, Balobi, Awasogozu Libangate, Batula Paka, Bamonam Peleve, émission VPP, vérité pour les Boni MC Yeyo. Bambote Bele Pa Yemoko, les padres Zakari Bababaswa, les Mola. Passez Ricky Manitou, elle Manitou de Paris. Voilà. Alors, Boni MC Mbote na yo. Mbote Orgasme Manhattan talaka sali plaisir ya boye kala mbai trop et na VPP toujours vérité polele kitoko boni vérité polele ngai ça va merci goyo alors na moni obengo binangate Orgasme Manhattan Congo Kimia ndingi tozalaka na yo to betaka ba analyse na lingi to beta 10 minutes ya analyse ya Cindy Leker alors Cindy Leker, azoya potote, ayape potote, Kofi Olomide ba tout rebelle na poto na nenga mukete anniversaire à moi na Kofi aye, makambe bele Kofi azoya Cindy Leker avandeli kaka maki. Yo lobani ni ponango, en tout cas zala gentil pona ye ou bien soko paula kaka ye pour a vérité pour ele. Ouais. Vraiment de tolobara aiza émission VPP vérité pour ele. Orgasme Manhattan ngapelo ko ani lekelenga na mutuna. Fandi boy na mi non mais c'est pas possible. Comment Cindy lelo to ba okinde ba 8 ans ba 7 ans pas Kofi Olomide. Mais Mikili nano aya Mikili tetela artiste le roi Cindy Leker nano aya Mikili te bandeko na ngai na ningi bena ya carrière. Cindy Leker kaka wana Orgasme Manhattan azalaka na ba réseaux sociaux te ki ndenge tout monde na artiste mtu moi Snapchat moi Instagram moi page numéro ya Facebook azalaka te sko idéologie zanini azalaka privé ya Kofi to ningeni tu comprends raté yango pona ngana omona la abomé carrière sans le savoir mais a rememé na poto ya kosaleka na ndulo ba robeta to yebi pété so ndula ngo yali parce que talibé Kofi payera tchari ala safali et para mukolo malembe to boy polémique lo bande vérité pour ele so pour que on a polémique wana kaka yo alors bi nani ko wera so lo baka 12 la kisi to na bi malembe yo ke na o makasi alors olobi Cindy Leker avandeli maki ko fazo ya poto ça na rien ba nini alingala na fali ipupa mais bosani ke confirme ta banda mamba ba stade ya ba sala minene wana masa na ngai na kombo ya Philippe kwa kombe ayebi yango akokonfirmer biso siko yolongo baki donc Kofi azo kosa Cindy po aya ko beta ndule awa na basi mesusu te Kofi azo kosa Cindy moi mukepe mais so telisko idéologie ba stade minene Kofi abetane mais tolo belesko récemment awa mutaningi ki mokili ezaki fali toya no steki Kofi oya robeta telisko mwana na ye ya betelo kamunini pona yela sakaki na icon ya bino tout yango moniake azui salwana mais pona Cindy ngana opesa message na Cindy Leker il faut ta la carrière na yo na nenya mabeti aux artistes oza coincé oza bloqué oza esprit no ekangami esika moko ozo fongola pena esprit te to mona ba artiste ba meje etala lelo meje 30 a changer na idéologie ba Nathalie mama koma ba chanteuse pe na Orgasme Manhattan mais ba fongola ba horizon mususu ke pe na tango na kati yo te tango lobi Cindy fongola esprit na yo donc lingolo banini par là donc Kofi Olomide akanga Cindy esprit ko Orgasme Manhattan to voir la face te bato bota la biso ba ebi Cindy Leker sans Kofi Cindy azé locoteur bimater ça les locoté kangama émission bimarana car ba ke batike na plateau bazongisi na mon fléri donc le roi artiste aza liberté aza artiste indépendante
Mais au bosani que hey aza mwasi na ye balobi femme soyez soumise ye yango babala ye potika na parler wana ye mbabanze bo maza madame a parler. Te so ce que to kena ninga yo mimi on a madame on a ce que ça ba ngoni ba familial na bango mais ninga ce que artistique qui moi sina mobali to mélange na boulot TV Orgasme Manhattan. Ko ko faire zo boya ko fula ye ba poto po ani poso ba noko ya ba forme danger baza koto yo amona ke ko faire ko sakina ba yoji po gaba ba pe ko faire l'attaque. Ah, Kofi Alobayi Gababa wana lata yango poni ezaki cadeau. Basala ye cadeau Gababa mais atali ki mutasala cadeau yango lato. Kofi azoboya ko mema sindi le cœur poto pour la ni Orgasme Manhattan. To boya otikeza la esprit ouverte pour la nini pour na yebi ke bakoboto la ye. Nani akoboto la Kofi Gramo pa waza na mbongo ebele bogara ningo na zolo munene. Na peso exemple mo so pena sindi akutena batro ba de la forêt esprit ouvert. Et Simbata de la fin d'Azali ya maman pata. De la nenya ke ya 12 de ya bato balingaka base belé pesa yata Serge Lima o pesa yata Hakim Prince de Lausanne sindi so ya kwena maboko Hakim le Prince de Lausanne na pese bambote to mutabimisa ba 12000 na émission moko tala sko pour l'association azwa siko sindi okima quadra mabe. Parce que tu bébé, Cindy paye de l'on a découvert que Cindy pas vivre aller dans salaire à quartier la tête. Ça moi ça confite. À vivre parce que le monde amateur, le pena monde paye à beta zol, paye beta zol yé. Eh, voilà ngala bolegisa ngote, mère ali ya bambote belé ngona jamais bandali ya bako beta. Kofi soka simbe logo ya bolongo la ta na poto tant kofi akui poto ningani batula mpaka bangaya bayambi kofi olomine mo pa o quadra bayamba ye na nenga mokete. OK bana poto ya 1990 90 75 au mona bayambi kofi bongo te mais ban tout ça ta ndenge bayambi kofi olomide do ngolo bakisiko soki Cindy aye ban tout ça wana ba okwela Cindy Cindy akimi kofi alandi ban tout ça mais qu'est-ce bongo te so télé peut vite c'est qui t'arrête. Elle va carrément payer sikate. Pour na yo kofi vite c'est kiti. Et payer carrément ya lobinga la lobinga bongo après il talinde ba popo tenir ya Orgasme Manhattan. Ça biso ni balé. Kasi te ngala lobi vite c'est kitaka. Ya kofi kiti. Peut-être va ya bolingo ngolo. Ya bolingo na 600 km. Ya ndula zana ya. Te na ndule ngala lobela ndule te po kofi na ndule aza ikonto. Bon ya bolingo pe wana zalaka nango ezana ba accessoire parce que azana merali ya mechol. Mechol azaba gunion so tunta na kati ngombe fumbwa. Tala mopao yo bien lia mambasala mopao surtout na butu tala na butu mamba minene ndele karawana nde mais tala ce que loko nga lo basiko Orgasme Manhattan Cindy as artiste mais tout na Cindy est-ce que ça la ta collaboration moko boy na ba artiste mususu to monara ba inos bi babimi ba robi no mundi bu babimi Cindy as na voix ya bien okipa ke asali moi fait tiring moi ya di mina bango to mona artiste à moi c'est abetina na ba Bercy. Mais bino batu bolanda via Cindy problème na bino eza nini tout ça non moi pose tozoya kitoko